Bonjour, bonsoir, Balandia Noela TV, bisika no sobozwami na pesi bino bambote, nzambe na lola abate la paix bomba biso, j'espère que toza bien. La famille, babone à Noela TV, sans bino, mobulu, toko sur la source na banani, soki bino te. En tout cas, Ernion Sobo, vidéo na biso, la famille to partage vraiment et que ça la biso bien pour na ba onion so bazui ba notification te bande ko so ki bo partager mi balé mi ça tout so ki bo partager et que ça la biso bien la famille s'il vous plaît to s'abonner pe to partager to aimer vidéo na biso et que ça la biso bien et ba commentaire na bino pe et ça la biso pe bien la famille chaque fois photo lobela kango. La famille Futo Solo la Canabino ensemble, mais j'espère que boza bien to bandi pe ba semaine biso et l'amo bisi kanon so bozali ba bisou nzambe abate la biso. La famille y en a à boire et à manger. Vraiment, na c'est comme que tozo comprendre sous-souté baptiste na biso. Na ebite ceux qui bango nyos ba koma kamikolo ba koma kana bizaleli oyo. Ya Kofi Olomide ya sala kabandeko bo limbisanga wana selonga franchement ça fait mal pona komona ke azana bana ya kokola pe bana oyo bazana kati ya media bana oyo monde pe etalaka bango lokola ye moko Kofi Olomide na musique na ye bato balandaka ye pe ba responsable. Mais franchement, ba mo oyo Kofi atenaka na kati ya télévision na ebite est-ce que a raisonnaka avant aloba ou bien a raisonnaka te ou bien ki mubangi yango ndenge e mutso akomi ki mubangi na aja Kofi azali est-ce que abimisaka ba langage wana na miso bato sans pudeur sans kotala ke naza place nini naza na studio naza wapi ou pas bandeko. Bo tenir nga rigueur te bandeko nazolo ba pona artiste na biso asa artiste ya mboka na biso ya munene vraiment ezo sala pasi ezo sala pe mawa na niveau ya Kofi Olomide na niveau ya Kofi Olomide oyo abimisi bana oyo azana mwana kombo ya Didi Stone mwana oyo azali modèle mwana oyo bazo tala ye partout mais na émission papa azo bimisa ba langage moko ezo sala bato pasi bandeko. Siko kimu bangi yango ezo sala ye bongo ou bien azo sala bongo parce que moi c'est na ye sindi amona ke non mobali nanga azana ye nanu mwana 17 ans donc azo sala bongo po asala ke sindi asala a ke no luka libanda te ayeba ke azana mwana 17 ans na kati ndaku ou pas est-ce que bandeko bino pendenge to solo la moke balinga Noela TV est-ce que c'est vrai oyo Kofi azoloba eza ya solo na âge na ye wana azali est-ce que agoloba balangage wana bongo est-ce que pe aza ya 17 ans je ne crois pas franchement c'est que azana ba kisi oye ya melaka ya yemoko oyo eza kuta ba docteur ya ba Europe ngo na check-up ngo ayo ko sala na ebite oyo docteur oyo apesi ye plaisir bongo ayebisa ye ke oza mwana ya 17 ans franchement en tout cas nanga moko pona ko lobango izo salanga mawa pe passe na soni parce que naza pe na bana ya 17 ans na ndako nanga ba garçon nanga naza na bana ya 18 ans pe na ndako nanga mais pona bimisa ba langage wana liboso a bana nanga en tout cas en plus na kata bana nanga pete ye aza star na ko comparer na ngai te aza star na biso a monene aza artiste na biso munene alekaka kendaka partout na drapeau na biso ya mboka na fier na biso ya mboka siko est-ce que azo tenir ba propos na ye oyo nyonso utiko bimisa na kata public na kata télévision oyo bato nyonso ba moni ye ba responsable ba président na biso ba honorable soi-disant ba benga kala mboka na biso onyoso balandi Kofi est-ce que na mitu na bango ba lobby nini pe ba kanisi nini bandeko muto aboye boye bisaye ke azali ambassadeur ya mboka na biso aya ko défendre mboka na biso est-ce que aza crédible vraiment bandeko bolimbisanga vraiment parce que ezali pasi pe mawa eza batu oyo bazo ko fingisa ka mboka na biso eza batu oyo bazo monisa mboka na biso moins que rien donc netike batu oyo bazalaka
En tout cas, net batanga te, net bazalaka na mitu te, net ba raisonnaka te, yango mundele pe awa azwaka congolais na valeur te à cause ya bat oyo bazo présenter biso liboso. Bandeko. En tout cas, bolimbisanga na onazo loba, na ba propos nazo loba, soki bino pe ekosala bino bien, na yebite, je crois pas. Est-ce que papa oazo ke de 70 ans? Papa oazo ke de 70 ans. Siko to loba ke pona sport oya salaka, ou bien ezana ba kisi oya melaka ezalaka spécial kaka pona yemoko, po atikala kaka mwana ya 17 ans. Donc yango asalaka kozaba perika tia kozaba suki asali asozo jipa zo lata asali bo. Donc nyonso wasala kaka lit comme la vieillesse, atikala kaka les mêmes papa ya 70 ans te ba mwana ya 17 ans, mais c'est la honte. Kofi vraiment to linga kayo mingi osali musicien na biso ya mboka na biso oyo tikali neti icône ya ba o nyonso basi baleka ba o basi bakufi yo tikali icône to linga ko mingi musique no mingi mais ozo gafe ebele na kata public na kata télévision ozo gafe zonga nanu papa mi zonga nanu kibomuto mi tala nanu ke âge nanga. Est-ce que âge nanga nazana âge nini otali âge na yo otali ke oza âge moko pe na fali même pas, oza âge moko pe na fait rigolate, oza pe même âge moko kutu même pas na weranson me yo ozali mukolo na bango pe papa na bango. Mais bana mike wana na tangi jamais bayaka na kati ya télévision, babimisa ba propos wana kati minoko na bango. En tout cas, ba konzamboka botalaka pe kofi bien, peut-être pe mutuna ye wana esalaka bien te oya lobaka. Franchement, esalaka bien te. Donc, nyonso wana zo loba wana po bana o mike bayaka ko solliciter ko binaka epai na ye, ba musicienne wana bayaka ko bina ba danseuse wana. Donc, po ba tirer attention, yeso ka lingi bango, ba lobaka non, Kofi azana 17 ans biso futo linga ye. Franchement, mais c'est la honte. Ezali soni d'abord ya mboka na biso, ezako kitisa mboka na biso tina se, ezali donc franchement nazo manke na ba mo. Azo kitisa un d'abord banana ye moko oye aboti personnellement. Na Didi Stone parce que yepe aza star. Déjà a kitisi ye, un d'abord a respecter banana ete. A respecter ex-femme na maman bana na yete, même Cindy ango mwasi na ye a respecter yete. Na ebite, est-ce que mon toa Kofi ezo sala ou pas? Na ebite docteur oyo a yebisaki ye eza mundele obieka ka docteur ya congolais. Oyo bazala kaka bango bazonga kaka bana mike bakola kate parce que congolais so kuti 50 ans 51 52 53 ans amona ka sous net ya komi mwana ya 15 ans mwana ya 17 ans donc adolescent na yesu saison kana 0 suko na yebite o docteur o ayebisi ye azali kaka congolais ou bien docteur ya mundele o ya moni Kofi ke atelema aza mwana 17 ans. Mais c'est la honte. Ezali mawa pe pasi ezali pe soni pona biso ba congolais. Ezali pasi pona kondima ke toza ba congolais comme ko sala biso na soni parce que ba o bazo présenter biso liboso ba sala kamakamu moko ezanga mutuna makolo, ezanga tina, ezanga chance. Yango azalaka muke mukazo ya kopike kaka nani mwana oya bimisi na miziki na ye fali ipupa chaque fois koya na ba crash azuko crèche ye ata mwana mutasali eloko te azuko sali ba rando papa Kofi papa zonga mutu ata ozwi Cindy aza mwana na mwasi na yo aza mwana muke eza problème te amour ekiparate pona biso ba bantu ba congolais tolomona tolobaka ke mobali ifu azalaka mukolo mwasi azala mwana muke meki mukolo na yo pena Cindy franchement eleki pendelo oleki sito yebite ozoko kutaka ye na kata mutuke ke ayebaka ke ozalaka mwana muke ayebaka ke nano kola te déjà asi alinga yo na nyonso asi alinga yo na bisengo na pasi nzela nyonso Cindy akufa kaka na yo alinga yo sikoyo papa yaka na télévision loba pe eloko bien et ça la pe batumite ma bien que ozo ya chaque fois na ba crash na yo na ba impolitesse ozoko tala teke bana nanga bakutala siko na sima oyo sali émission wana
na sango mokonzi mwana na yo asilisi aye pe kokoma na miri pe ya Fally Ipupa pona kolakisa ke papa yo en tout cas eloko te parce que opesi bana soni osali mwana soni eza pasi pe mawa mwana lobi mais non ngana soutenir nanga Fally Ipupa parce que azana respect Fally ayaka na aza mwana mukeme azana bazana ba bongo akoleka yo papa mukolo banda yo kofi ozalaka bongo c'est pas bon ba changer pe ba lobi ko komi na temps ya sagesse o komi na temps oyo ko te ya ba Fally Ipupa oyo o komi na temps ko pesa bango oyo mate ya mikolo ba sagesse bazalaka lango ozoko bimisa e komi na temps ko pesa ba wera wana nyonso. Mais yo oza sutanta kozonga mwana moke. Oui, c'est vrai baloba ke soki mukolo akomi na 70 ans 80 ans akomaka mwana moke azonga mwana moke peut-être ozo lobela ngo na sens wana to comprendre. Mais soki ozo loba ke ozongi mwana moke ozo sala ozo telema bien mwana moke mwana 17 ans wana non to boyi yango penza to boyi parce que eza vérité eza ya solote muta ko mona ngo eza kaka la seule kaka mwasi na yo wana sindi donc muto nyonso asa na tira nango te na ba danseuse oyo ba yaka ko luka lipa ale oye okosi ye bongo ale a cédé kaka bango wana mais oyo muto penza aza penza na a mentalité aza penza ke muto o aza na éducation jamais akoko lingana na âge wana wana ezaka kaba wana kaka bizaka ba dire kaka ba monka ke bimaka na munoka ba congolais ke mobali ata koli azana droit ko zo basi ata ya 15 wana ezalaka ba mo ezalaka kaka ba congolais mais na mundele jamais ko sala wana eloko wana eza insieste ko sala eloko wana te eza abomination mukolo ya 70 ans yo ya ko linga mwana ya 15 mwana ya 16 ans pour ça na yenini pour osala na ye nini bandeko ezala makamba soni ezali pasi ezala ka bana wana na Afrique wana Kinshasa wana amoni ke ngai awa suti ezate kaleso ezate na kende kaka kofia linginga na kende kaka yango bayaka oya ne robo ya kosala yo muta 70 ans ou bien 80 ans oya ko linga mwana ya 20 ans oya ko linga mwana ata 30 ans per linga no yote parce que c'est beaucoup c'est belli non siko place yo zali j'espère que ekosala yo pasi na sipe osala diarrhée na yo pena mwasi na yo sindi en tout cas na linga rabino mingi boza ba artiste na biso bosala fier mais quand même osali papa faut au contrôler ka ba langage faut otala ka maloba ou quand nini donc nyonso wana faut contrôler parce que osali star nyonso ya yo ba pa na yo nyonso faut ezala bien contrôler na yebite est-ce que bato bazalaka pembe na ye est-ce que bo pesera ye conseil bo tuna ka na plateau ndengo zokende okoloba nini okoloba te parce que ezobeta ba bon pona kati ya bana humiliation na kati ya bana c'est trop c'est pas bon ozali papa ya foyer ozali papa ozali papa siko mwana ye wana ke soutenir Fally Ipupa parce que azomona ke epai na yo eza nango tina te po ba soutenir yo eza tina te malamu kutu na soutenir kaka mwana oyo abimaki na epai na yo na humiliation oyo nyonso zo humilier Fally Ipupa tikanga na kene na concert Fally Ipupa a invité ye akokende alors akende te pourquoi yango pe na loba nanu défaut ezalaka na bino ba congolais ngape naza congolais congolaise. Pourquoi vous avez un défaut on a l'obanan? Donc, ce qui papa na yo aza star, donc il faut kaka ok nga la place ka papa na yo asala ka ya musique na donc musique ya ba collègue na moi na koko kendete bandeko ezala ka bongo ba congolais. Franchement moi je comprends pas. Donc moi na azali obligé ou bien obligatoire, il faut akende kaka esika ayemba kaka banzemo kaka ya papa na ye. Donc banzembo ya muzusu ko ayembi yango e komi problème ba komi ko tsaye na ba YouTube na ba télévision ke tala mwana na ye ayembi nzembo ya intel mwana na ye akotaki concert ya intel est-ce que zalaka interdiction pour akota te na ba musique ya ba collègue ya papa na ye bandeko ou bien zalaka na congolais
ou bien ezalaka mentalité ya congolais ezalaka bongo donc soki okoti na wana mosusu eza mabe mpo oke soutenir ye nde abongi parce que mwana star wana akoti mizika kuna ou bien mwana star wana ayemi mizika papa wana kuna il faut pas. Donc soki mpe bayokanaka te bino mpe bana bino mpe bamama mpe bino mpe kuna boyokana te non wana ezalaka esprit ya mabe ya bacongolais yango tozokende liboso te tozotourne en rond tozozonga kaka na nsima parce que na mitu na biso topansaka kaka toujours du mal ke soki nake kuna papa na nga soki amoni ekosala mabe ekodimine papa na nga mais non c'est pas ça. C'est pas ça. Osepeli na nzemba mutu oyimbi. Osepeli peke kolera papa na beti azo sala concert. Abengi si ope yo moko pe okei. Okoti. Où est le problème? Où est problème eza wapi mal eza wapi pe les valises eza wapi ba congolais to luka ko changer. To changer o to zala kanango eza bien te. Siko ndenge ba ndenge faire pardon. Ndenge fali ipupa a invité Diddy Stone. Donc, cela veut dire qu'il y a problème. Donc, Diddy Stone a eu problème. Mais moi, salaka eloko oye alingi. Eloko pe oyazo semble bon. On lui dit que non, je dois faire ça, je dois faire pas. Yé moko, il doit choisir yé moko. Personne a obligé Diddy Stone que il faut kende ou bien au kende. Non. C'est déjà Moukolo, 28 ans, si je ne trompe pas, entre 28 ans, c'est déjà beaucoup. Quand tout le monde a 18 ans, on a poto à jouer comme décision, il y a moko et bongo des stones ceux qui a eu décision quand on a concert à fallait pour pas papa na ya lo ba que non ko kenete parce que e ko kitisanga ko dimninga non wana kaka bango na bango ndenge ba yebi ceux qui ba monde na bango ba kenda ka esala ka bango bongo yango ba sala ka bongo mais na mona kana poto na awa na Europe esala ka bongo te nyoso wona ezala ka na Afrique kaka. Donc, ako kene na yena concert, eko longole lokote, eko baksa elokote. En plus, fali ipupango déjà, na mboka na biso, balobi yango, aza déjà pe 6e na classement, aza na yena mbongo na ye. Atali distora ke kuna ako baksa pe mbongo te. Ako baksa pe ba fan pete. Ye l'essentiel alingi na ye fali, ake na ye concert. O yotala yo papa kuna, ceux qui ont piqué crise et ceux qui ont salaka na bo moye et ceux qui ont sala ndenge nini papa wana kuna italio mais bon luka ko changer moto salaka eloko o ezo semble ye bon à sali donc mwana na yo amoni que non fali pupa asali mabete fali pupa pe aza rival na yo papa na été parce que abima rapete ko répondre donc atali que non asali eloko te azali artiste mboka na biso azali azobeta musique n'est très bien comment to ko zala na ye kaka neti bozo linga yete et tout non c'est pas ça yo zali papa moto bimisa ki ye na carrière na ya musique bimisa ki ye mais to monite place oyo ye a répondre ka bia yembeli nzembo to mona te azana ye vraiment en tout cas kuna non na qualité mais papa en tout cas ba ne bambula oyo tikali nango luka o soigner ozala bien na batu luka o soigner ozala bien na bana oyo bimisi na bana ya biologique na yo namba oyo lakisi musique bozala bien au cas où jour soko zate ba o bazwatikali bakozala wana prête na bana na yo basunga bana na yo soki problème ba loba ke non papa na bango azalaki bien papa ata na dernier temps o tika nango bambula o tika nango sala même moi malamu atamuki bako bossa na o nyonso bambula eleka ka balobi ke bulamu moko e fini kaka mabe oyo eleke ebele pona kaka bulamu moko sali nyonso oyo salaka mabe wana elimwaka wana pe eza bongo na Bible nzambe alimbisaka biso bongo osali mabe yo ko se repentir olobi ke non na yambi Yesu lokola nkolo pe mobikisi na nga akobosa na oyo nyonso yo salaka alimbisi yo c'est ça papa Kofi okomi déjà na âge et l'équipe déjà to lobi pété que na 70 ans
okotika mokili non toza na posa na yo tomonaka yo osekisaka biso na bilamba na yo olataka na bajipe na yo bacouleur na yo olataka osepelisaka biso bien oyembaka mpe bien tosepelaka na yo très bien moto akoboya mais bajour oyo etikala ata 100 ans ata 130 ans okokisi ekosala biso mpe bien mais zala nde ozonga nde okoma moto. Oui, ozonga moto ekosala bien la famille vraiment ezalaki kaka mwa kaka analyse na biso tosala à propos ya Kofi vraiment akontrolaka balangage na bino mpe bato boyambaka ye botalaka mpe eloko bokoki kotuna ye parce que ye alobaka na ye oyo azomona alobi na ye azomonaka eza bien mais orke na miso ya bato eza bien te botalaka biloko kotuna Kofi na oyo bokoki kotuna te parce que esalaka soni ezodiminue bana na ye moko mpo bana na ye moko baza bastar ezodiminue bana en tout cas peut-être ye moko donc ayebaka te eloko ye asalaka mais botunaka mpe mituna oyo ezomona ke po akende libanda te po akende na bordure te donc bosalaka attention na côté wana kuna la famille vraiment c'est Noela TV nyonso bokozwa video na biso to s'abonner to partager to aimer et kosala biso bien balanja Noela TV vraiment partage et kosala bien na ba commentaire ya malamu mafinga ndete na Noela TV mafinga ndete s'il vous plaît mafinga te sala commentaire na yo amalamu oza na raison peut-être le commentaire na yo ekosunga mutu moko mutu songolo ekosala bien mais kofinga te la famille nazotika bino vraiment ba journée na biso malamu ba semaine na biso pe ebandi elamu j'espère boza bien na ngolu na nzambe pe na kombo na Yesu nazotika bino bye bye la famille.